kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 la kunga 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 ya kunga 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 kunga. Bien, notre cher fidèle de Tala Lelo News 10, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission des découvertes. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botala Tala. Tala Lelo, na cadre de Mekato plus introduction, Ngaï le Mbokate de la presse, toujours dans le système Infokamo. Déterrément. Interprète tout son en abino nda kuna émission nabino Tala Lelo quand tu le toujours site nabino nzamba sali mikolo chaîne za sikalo kwa ka dessin ba dessinaté pe lelo to kobeta masolo na invité na biso to partager na ye azali bongo artiste comédien ya munene pe ya mboka na biso ça rappelle Moussa na vraiment partout dans le monde. Il s'agit des modéros ya modèle ndenge ba benga mais avant to kota na kati ya masolo ngo to beta nanu na pesa nanu mbote bongo na ba vraiment star technique na mobimba na moni bongo Daryl di Wantesa na kati ya caméra et pourquoi pas na LCB mon Evelyn Poutou caméraman monteur na biso ndenge ça toujours un grand merci na mère Mila Bella Dinganga, un grand merci na maman Efini Bongongo, pourquoi pas na papa papa Nyonyon, c'est-à-dire que papa Nyonyon na kati ya Londres on a papa champion, les champions malela de Londres na Freddy Mayemba na bigo bota so partout to beta masono so lo sako ya modé. Ouais, Julien Talagaka. Donc balobi émission na yo so penza mutazo leka souvent te c'est mutango vraiment aleka peka lwa molinga likaya donc bato ba leka avec impact ba bien émission na yo ndé. Merci beaucoup Baibota la biso partout dans le monde. Un grand merci na yemoko vraiment de biso Gesha Mungani na Bangkok na pesa Sumbote Bongo na yemoko mama Yannick Boyaka na Tunisie Ingila. Modéro Baibota partout dans le monde. Baibi te bal découvrir ka awa mukuse kaka ata 15 secondes. Modéro abandi Moussa théâtre na neni. Bon, intila ko ba source belé Modéro Mbutama Sebe. Donc on a salué vraiment Modéro Mbutama Sebe. Mbutama Sebe, grâce à Mbutama Sebe. Donc en dehors de Mbutama Sebe, Modéro a évolué à peu il y a comme collaborateur quoi. Et pas de Londres, José Sida Bilele, José de Londres, on a salué puis na Suisse et pas ya Duche Kapanga, de Walangai Konda Futuka. Donc Modéro Masebe. Modéro Masebe Tala Lelo Modéro patron ya groupe naye na bayebi te ba découvrir ce soir. Ouais, depuis 2002 ndeka ba reculer premier sauté depuis 2002 nazala déjà na groupe nanga Académie des Stars et wa pepa itango moi faillite kotaki nde monaki na collaboraki na ndeko José de Londres na Duche Kapanga après na ko zongi seloko nanga les meilleurs du Congo ils ont les Canaïs c'est Pelissa dans les capés na RTG chaque samedi à 22h ndengo kuto zunga en plein tournage donc tozo bosser quoi. En plein tournage, Nabigeza plus makasi pe ba informa balinga émission Tala Lelo tozo monango. Modéro azalaki en plein tournage mais to kataki rapport Tala vraiment émission Tala Lelo. Modéro on dirait masolo au lieu vraiment nous allons sur mamingi souté après. Eza on est que mise en scène les cas nango trop. Non, na comprendre mise en scène les cas nango trop. Eza époque moko boy. Bat ba comme ko loba trop ka ke no a Modéro kolia. Yango sikoyo nde na mekaki kolakisa public pe fanatique nanga oyo balinga ngai koyebisa bango ke Modéro aza artiste complet polyvalent. Modéro jouaka nyonso. Modéro aza polyvalent. Modéro jouaka patron domestique. Donc voilà quoi. Et pourquoi Foufou na moni et bano kende mais Foufouza Makila so babi ba première pièce au Modéro a joué na Mambagolia ezaka pièce nini eza Gaillard 0 et Gaillard 0 pièce mona sala ngo na Kinshasa boye na Tropicana
à l'époque. N'étant on a Zoako Panzonzi par la grâce de Dieu, na sali yango siko Alpha Bokole na Malewa. Malewa nde muté beta ki susu na monde. Oya topikane beta ka na kin. Ya Malewa bende beti na monde na kwenyo surtout na province nyo surtout ya Congo. Donc mutu nyo soliara mingi babenga ke modero. Donc yango ne beta ki. Donc wana na que bozo tozolanda tozaka toujours invité na biso to partager na yebi que Mama Titi Pedro la source alingaka pe artiste la biso comédien modero na Mama Marie pe alingaka bango na yebi koza partout bota la biso vraiment modero mais ne mingi mana Kinshasa au moins personne image mingi ya poto par rapport à Kinshasa image à poto c'est-à-dire que moi ba pièce ndezala non les gars na RTGA chaque samedi à 22h. Non, les canaux RTGA. C'était RTGA, ils ont une calamité. Si, RTGA, ils ont une calamité. Nous avons les KPK qui ont une chaîne. Mais ils ont une chaîne. Ce qu'on a dit, c'est qu'il y a l'Académie des stars, le meilleur du Congo. Nous avons les RTGA. Et puis, nous avons les canaux SPLISA. Et puis, nous avons un hymne national. La patronne qui c'était, le respect du monde. Maman Saint-Esprit, Maman Aboupia. Voilà, bomoni modero toujours partagé toujours na modero na baibota la biso partout dans le monde, na pas partout dans le monde à travers le News 10, bangi bayeba artiste, comédien, modero. Modero so ba beotanga twanzonzingi. Oyo beta mamu mona o se sentara vraiment que o salima musala na conviction na yo moko. Ah, Isabelle, 3 Ezamouké, Malewa, nouveau riche, locataire, Église Tokuluna, full boss, choc, deuxième regard, Kofi Central. Donc on a bêta babiloko ébélé. Obeta babiloko ébélé na baïba partout. Modero, tout bétano lisolo ya ndego na biso nana takaza aza ko le lapé par rapport à la réalité ya ba film na ye vraiment OK ti siko eza au monde na te na ebité mayo ko expliquer biso parce que modelo pas api parmi batu oyoyo baza pe na charge makambo yango pe non ngai na ko pesa kaka conseil c'est vrai que maman a yebisa ngai na meka kolandela ba film ya bande comme susu oyo baza na ngona kine nanu bapesite nalandela ngo na bo pete nyonso na bo compréhension nyonso na bo ko expliquer bango ke nde bo sali boye bozo sala mabe po ekoki pe ko sala ke bande ko mususu bazala bloquer po esepelisa ezana mutu nyonso ozo sentir ke naza capable ya opesa film elanga pe esala quelque chose aya nango donc alors soki bande ko bazoki ba filmer bazoki bambongo pito ba pesa mama ba film te omoni te bandeko musu po ba kote ezala ba porte ekangamela bango donc yango na solo la kina bandeko mususu na yebisi bango vraiment ba pesinga pe ba argument na ba pousser ba argument na bango tina ba umeli yango nazo zela na temps ba peselinga na senga bango susu alors soki ba pesinga ngote wana ekoma mabe ba bomela biso musala mais nazana kondimage ba pesa parce que ce sont des grands ya mboka na biso donc nazana kondima ke ba argument ba pusaki ba rosale lango puis ba repesa ngai et puis ba rosale lango ba repesa yango ndezaka toujours na bi yozo so na bango na takaza yo ke la rayo vraiment pe moi mingi mais yo sala pe bien modelo na ba o ba otala partout dans le monde mon isolance comme kene pesa moi bien pété par rapport ya ba ka ndeko tsolo ba o bazo ya pe na ciment non seulement kaka na ba artiste mais tina ba producteur du sous non oui tina ba producteur ba ndeko msupe ba producteur nan ba pesa ba film te donc nazana kondima ke ba pesa pour tout soleil na bango maman soleil na ba producteur na soleil na ba ndeko ba comédien donc ba assurer biso ke ba pesa ba filmer donc ozala bien ba pesa ba filmer pour ba ndeko mususu oyo asali filmer na ye a sentir que na bibisi ba énergie na nga filmer pour etombola pour na promouvoir ya culture na biso pour etombola cinéma na biso oye na filmer na yo et pas na ngai na oye bisa maman que non nga natali na bisi maman que non film est bien tourné donc bien filmé bien tourné soin kitoko
et ndimana que SPC à la porte ouverte pour na yomu tout ça les films no kitoko. Vous comprenez que ceux qui modèrent pe ninga razolo ba so pas boy pe film na yo et comme pe sika pe modèrent razolo la pe ka place wala. C'est-à-dire que moi film wo ka otinge mutu ye pe so atali ka ba c'est les pourcentages eza c'est bon so eza te au quartier. Bon na côte sa vie. Maman vanika na benga lo maman na zana vie. Autour na vie. Vie kuta bisinga bi ya modé ceux qui mongo na pe so pourcentage nga bi comme on ne sait jamais tant qu'on va les murs des oreilles on ne sait jamais à son maman yoki non seulement son maman yoki eza nga modero na ko sala eloko bongote pona sunga mutu na senga ye quelque chose donc ngata na poussa na pemena na saki ba énergie belité parce qu'on a poussa pe mutu musu pemena na poni na luka quelque chose donc vraiment eza pratiquement possible modero ko senga mutu pourcentage na pesa numéro en sakala na pesa na kotisa na vanta ba te belé pemeni ya mama na takaza okutu oye mo mama nzo lekila zo comprendre tabi ah mais mutako za motema malamu boyelo ko modero boyende nini soki nazaka pemeni na ye parce que mona moi logique moko quoi et donc na age ngai vraiment na ba Holanda so ba 10% et ça la malamu mingi ah bah c'est lui qui t'a fait l'hôtel mange à l'hôtel c'est vrai mais pour nous préparer l'eau la attention pour nous préparer l'eau la attention tout est vanité ngana zo tala pelo là. Quelles sont les différences il y a ndenge bozote ka ba film li banda na ban cassette et puis na ba site wana ba YouTube non différence c'est ça makasi ngana zo la tilelo maman il faut te pousser à ba réseau musika to zong ça CD pour biso CD mu de biso publicité na kenda ka ba voyage par la grâce de na ba fin fond ya ba promesse na mboka na biso na utaki na ba bunya kuna na kenda na ba idiofa na uti na ba kizamvoete otala bolikolo na mkolo ba ndako na bango antenne ezate mbazubele la bino fulu ya batizo bima na koma na mboka moko boy na lekiki kwiti na okende idiofa na katikati na mboka moko na yebi kombote na 19h na sengi chauffeur qui na me soulager koko mo bimana lampe boatel babi o modero na bangi na bi oui na biso koko na zongi fulu ya bato bimi na tuni ah eza nini oh non mutu ba ko sala commerce awa a projeter ba filmer bat bakota ngona cinéma mususu oya na masango mususu oya na fufu apesi na kada comme droit d'entrée il y a ça la commerce bon akitiki ne ateki ah donc c'est déjà nécessaire donc nazo biye bisa kutu mama na takaza il faut to multiplier bina ba mayele belé to zongi ça céder na marché donc céder fait ça là ndenge modero masolo so betaka na takaza tandis que ba site musupe ba on peut bien pe ba idéologie ngo ba sapeka ebelezaka na takaza te ouais moniki a télémisi site na ye to beteli maboko to zoluka ka Congo na biso kende liboso le quoi ba louti vraiment or ba Nigeria wana benda bazwaki ba idéologie pa ba vena biso ba chitenge sana biso batamayele batonda ba Julien boza batamayele na domaine nyonso tout batamayele bazali mais tozoko ko sa musala te po moi motema mabe na mboka pe ba moyens zate donc nazolo ba mama na takaza na sentimenté na lo ba makam na yebi ozo mambo yebi toza toujours invité na soto ko kochiter na émission na biso na pesa mbote bongo na mima wetu ba mima botalatala pesa mbote siko zali pourquoi pas na maimba ba Freddy Tantine botalatala un grand merci na maître Fisto Lumu un grand merci na Willy Mouchen Koda Mboka un grand merci na Alpha Bokole mon cousin na pesa mbote siko zali pourquoi pas na yemoko vraiment José de Londres bozama partout ska botala biso mais modero to ko mochiter na émission na biso nini ono sala na nte na cadre ya comédie na cadre ya art na yo o pensa qu'un jour ça le cause envie. Ouais, très belle question. Tout à l'heure on a eu ça dans la répétition na bi un bon comédien azap comédien polyvalent. Eza comédien oyo ayebi ko créer un personnage na ye. En tout cas, on a joué tout villageois, docteur, sango, avocat, nganga, sauf Kizengi, où on a joué en outil de début à film Kizengi, sauf que aussi Mbeba Kisi après Yoko Beba, la sala Kizengi ma seconde, ok film est bandit du début, Tina fait Naza Kizengi, non na sali en côté, dans le kilango ba maïle belé. Est-ce que modero peninga za wana pen ba pel pe banzunzinga baninga mususu pe est-ce que azara pe na facilité wana qu'il y a sans problème na facilité. Plus rarement faut quand ba charisme.
Modero aza mutu. D'ailleurs Modero alingaka komikiti sapo nzambe atombola ye. Ngai nasalaka appel tina mutu nyonso. Baleki nanga ba kader babenganga. Leki nanga abimika mikolo lobi ya pomba. Babenganga bango babaka vie. Tozwa so mutu lokola yo. Tozwa so mutu lokola yo. Donc ngaso so nanga guerre obunda na nzambe. Po non. Bolamu ko ganga nzamba permettre te guerre na yo et comme ngai vraiment ngana boulot o na sungi bato e belé et lelo ba sepel na boulot grâce à Modero. Grâce à Modero to comme na suka émission na biso oui ça va ba otala so partout dans le monde Modero. Mo ba mbote pe na bango ndeza toujours bangi ba est-ce que Modero aza marié? Modero aza marié. Modero aza célibataire occupé. Aza célibataire occupé. Modero soka lingi ayebisa public likambo. Modero ayebisa bango boy. Na ba coin bozali bino bat bosepelaka na biso to si sarabino ba stress, moko za na maladie o tali biso seki na ba prière na bino. Bochaka mama nana takaza. Potobana oke na shiti ya musala na biso oyo. Nzambe atomboli mama wana kaka ninga yebisaki satana lokola yokosi Eve na kotia bongunda na mwasi ko nyato na lokone ya mobali ninga yebisi bata pirate lokola bokosi ba producteur na kotia bino mongunda na mama na takaza ko nyata bino na lokone ya mobali bosambela kapona ye vena nga yokasi yondo force terrestre ya bobo bokole Alpha Bokole, Guigui Bokole, mon conseiller privé, Eric Bokole, yo fongolanga porte na Lyon pona mon et même pour tout, engambe arme automatique, Vicky Jenny Mokonzambo Lyon, exotique boutique, garçon de charme, Sims, garçon de charme, Mamote na Franck Moule les Bogards de Paris, Mamote Ebele, na Prince Yaweli. Prince Yaweli aux États-Unis, Mambote Belé, na Pampidou Massilwa, Alexis Madouale, bienvenue Ngiandu Chodo, Maître Gunther na Londres, Willy Menya, Jean-Jacques Leblanc, Freddy Mbouaki, José Mbouaki, Florent Foya, Mère Bafwa, Florence, Passi Mompete, Agnon Tete, Charlie Mboyo Yondo, Sheila Kabengele, Bambote Ebele, na Joska Mondele, Didi Pandanzila, Micho Pandanzila, Antoine Nzungu, Motema Mami Nzungu quoi. Bambote Ebele, na bakonzi ya mouvement nangai, chef Tchouké Lomboto, chef des troupes, chef Clinton, Mirma, Bopulenge, Petit Nangai, Blandine Mafuta, Dada International, Silencier, les savants de tous les Bakoko, au Bajouara na théâtre congolais, Silencier, Monaïna, Okapi, Monaïna, Océan, Monaïna. Vous me en banaïna boy vraiment. Mais maître na bango profane, autant que ça bango bilogo oyo non batang ça bango te. Autant que ça bango bilogo o non batang ça bango te. Modero na évité vraiment mot de la fin de émission pour te conclure. Émission za kitoko Julien vraiment na sepeli à trop. Vraiment balandi biso tozo senga na bino bo soutenir biso vraiment botika penda banguna ba Nigeria banguna ba Ivoirien ba leka biso te botika penda maboko na œuvre na bino yango botombola biso donc merci quoi. Un grand merci na Baitou Botala Bisso, na Sydney Lang en Australie. Un grand merci na Darile Diwantessa. Un grand merci na Tontine Botala Tala. Un grand merci Lissousou, na Pesambote Bongo, na Mama Titi Pedro la source. Et pourquoi pas Mama Elisa
Pedro maman ya mère Mila Bela Dinganga, un grand merci na ba tout vraiment boza partout bota la biso vraiment Freddy Mayemba, les champions malais là de Londres, impresario Claude Ndomba si vienanga ndenge zara toujours na bik boza partout bota la biso vraiment bo mesana vraiment Natal le news 10 eza ma wana ra pona bino dote ko lembela bino artiste na bino comédien modéro esika to beti de solo pe. Un grand merci pe lisusu na Nana Takasa et c'est Pelissa na peso ba mote siko zali vraiment ba courage belé. Un grand merci lisusu na ba tout ma bota partout dans le monde bo s'abonner na site na bino vraiment wana vraiment donc talelo news 10. Un grand merci na bino nos ba mote na bino partout esika bozali Bela Dinganga tonsi botala tala. En tout cas un grand merci na Yemoko Corneille na bébé Jevon. Bye. Kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 ya kunga 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 kunga